Entsambo za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu yeundwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tukao kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo tolandaki na batei na biso papa pasteur mutatei ya biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyokaki tobomba tosalela po mokolo wana tobika. Lelo tobengami ba croyant ya tata Simon Kimbao. Tangu tata Nzambe apesaki likambo na ye na koko Abraham libota bakotaki boubu na Egypte, Moïse mutabimisaki bango kumina mboka elaka azo continuer kosalela tata Nzambe. David ayoko botama azaki na bilaka ya tata Nzambe. Kuna nkolo Yesu ayoko botama elakisike likambo oyo ebandeli nyonso toyebi yango ndenge tolobaka likolo mpe se ekoleka kasi makambo ya tata Nzambe ekoleka te kino ekosalama. Kolo Yesu bazo kobenga ye mwana David. Jean-Baptiste a baptisé. Yohane alingaki te. Ye alobi bien nakoki te. Même isenga ya sapato nakoki kofongola yo te. Mais nkolo Yesu alobi kokisa mokano. Lobi to batizaki bato. Eutaki na ye moko nkolo Yesu. Lelo ozo batize na mai. Kasi mikolo koya ekozala molimo. Likambo nkolo Yesu etamboli ke mokili mobimba. Kambo ya tata Simon Kimbao ye pe babatizaki ye na mai me ayebi ke ye molimo santo. Ndenge nkolo alobaki ke ekozala susu ya mai te me na molimo. Nkolo Yesu akei. Tomoni ke likambo na ye etamboli mokili mobimba kasi pasi mpe ezalaki kaka mingi. Alobi na tata Kimbao musala ya tata eza ya kolala lamusa musala ya tata. Le 6 avril abandi musala bitumba ebandi lokola tozaki coloniser na ba Belge bakangaki tata Simon Kimbao
Sambisi na Mbanzangungu, Boloko ya Liwa, le 3 octobre 21. Sengela kibacha na ikulusu. Ya lobi toyoka na kiboyete na nkolo na ngai. Ndenge tolobaka. Kolo Yesu tosaki tata na ye. Papa Kimbangu atosaki Kolo Yesu. Ba papa batosaki tata Simon Kimbangu. Biso mpe tozali kotosa ba tata na biso. Oyo monanaki ete Israeli kezalaki na mpasi. Programme en Zambie apesiki le 14 mai. Tu es viré. S'il vous plaît patron, ne faites pas ça. Je t'ai dit d'offrir des tablettes aux utilisateurs pour 0 €. 48 Israël. Bisso na 59 le 24 décembre. Basali banquette, bamoni que kambo ya tata Simon Kimbangu ezali en kambo ya Nzambe. Bomaki te asalaki mabe te, ayibaki te, kasi basambela. Biso na RDC na 59, Congo Brazzaville na 58, na Angola na 74, 74, biso bakimbangiste, balobi tosambela na biso. Kasi oyo ezaki ya l'État na 75, kuna na Angola. Le 11-11. Elakisi ke oyo esalamaki mokolo ya yenga, toza na droit nango. Po Nzambe alobi likolo pe se eleki likambo na ye ekoleka te. Sikoyo biso kolo likambo tolobi nini? Tosimba likambo oyo maboko mibale po tolonga nango. Bamokili bakoya na mokili na bisoli. Yango tozosenga kimia na mokili na biso. Nakozwa exemple na ndako ndenge tozalaka tata na mama. Mutu amibongisi bakoya kotala bino na ndako. Mutu wana komi pembeni ya kokota na ndako. Bino na kati na ndako tata na baba bande koswana. Mupaya wana koloba ke balingi ngai te nazongi na ngaka. Ndenge nini nangi na kota na ndako na bango batu bazoswana. Elakisi ke biso batu ya kimia. Batu bakoya kotala biso baute epai na epai. 51 tata Kimbangu akufi. Na 50 akena lowa. Lisekwa na enasa na Lubumbashi abimaki mwana moke na Bible na ye na maboko. 52 ndio amonanaki mokolo kuna na lowa na balineti. Po toyebi ke tata Kimbangu azalaki na 7 figures. Kolo Yesu 4 figures. Akobimela bino bakoyeba teke ezali ye. Kolo Yesu pe ezalaka bongo. Ye 4 figures,
tata kimbango 7 figures. Okomona ke o négligé ozobosana ke moto ya ndenge mosusu. Lelo yo toza baptisé na molimo. Elakisi ke mondimi ozali croyant. O tata akufa, mama akufa. Yo mpe okufi dele okokende. Ah, tata nanga aza kuna, mama naza nanga kuna. Kuna ekipaka bongo te. Mutu na ndenge na ye. Okomona tata ye kuna me soki otambolaki malamu te akotala yo te. Yo moko obongisa bizaleli na yo ezala malamu. Kuna Nzambe nde apesaka lifuti. Dirigeant un appel. Mutu na mutu abongisa totambola ndenge Nzambe alingaka. Lelo mokola dimanche oyo ezalaki awa l'État aye koyeba likambo tata Kimbangu asalaki. Biso na biso na bokonzi na biso tondimi kosala likambo wana tokelakisi tobengi bato nyonso baya na bango kosalela nzela oyo. Un appel. Magicien.
Merci dirigeant. Elingi oloba boye. Biso batambulisi. Biso banganga nzambe. Tozali ba responsable. Ndenge tozotambusa bandimi. Le lobi toyambaki la balandi. Lelo tole communion. Batata batikelaka biso makambo misato. Bolingo, mibeko, misala. Yango de tosimba makasi. Makambo mosusu totala te eza ya biso te. Kimia kaka tozosenga mabondeli makasi. Ndenge papa Mfuma Longo na 5 mois alobaki na biso mabondeli ya bangonga, mabondeli ya tongo, soare na poko, bapeko na butu. Yango ni tokolongisa biso. Etambole na biso na mokili eza susu malamu te. Surtout biso ba jeune tokoti banzela mpenza ya mabe mingi, meme wana nkama ba rapport ya kitoko eza susu te. Soki ozwami okoki kovanda na nkamba te. Biso tokoyambaka mabota ya ndenge na ndenge. Po ikomela biso tolakisi bizalela mabe. Mutu wana soki auti na Braza, auti na Angola, auti na Europe, bamoni remarque omendenge ni yozo sala bozo tambola boye. Kasi na nkamba pe batambola kande wana. Exemple wana malamu te. Ba papa babundi etumba pona papa Kimbao. Belge bapesi nzela kende kozwa tata nayo. Papa na mars bakei. Le 24 babana basengi nzela babanda kobuka. Mais geste moko koko asalaki, c'est comme limo na ye place wana. Papa Mfuma Longo bundi etumba tata toyokanaki. Soki tango ekoko tiki biso tozwa kor tozongisa ona nkamba. Mena ndenge nini osali boye te aye kozonga. Le 25 mars pardon, ne bazwaki kor. Kotimola babandaki le 24, le 25 mars. Te babandi koya na nzela na ilebo basali su fompa bato babebisa serike badinsa wana mai. Tata Mfuma Longo bundi etumba pe ennemi ba réussir te. Kuna na matadi moyo oyo elekaki kuna yebani. Bayini balingaka babebisa bule ebetaki ya kosakana te. Papa balobi limisa biso mosala nanu tobandi te. Soki tosali yo lobaki tokosala tour na biso limisa de alekaki. Donc Nzambe soki asiliki ezalaka pasi. Na 60 nazalaki na 9 ans. Mais toyebi biso tokendaki te na papa Zako. Kaka papa Mbenza na leki na biso ya mwasi mamari na bamimaki. Papa be alobi biso tozelela kaka awa tozelaki awa. Donc moyo bokosa biso ezali te. Tolingi pete lingomba ebeba etambola na ndenge mabe. Tondimi na biso kofingama, tondimi na biso kosiolama.
kasi tobebisa mosala yo te. Fuma nlongo fuma mbanza pardon aza koloba na nga soki omoni ngai soki ndenge nini alobi te nzambe akosindika tika yango bamonaka nga ke motema fo ezala monene. Na 60 kaka misala ntango ebandaki bakonzi ya Lingomba lelo oyo baza lisusu te me na histoire fo etikala. Koko soki asilikaki bamuta nyonso babelaki mabe malongo mpe azalaki awa buta wana bayaki bautaki Kinshasa siki basalaki likambo nzambe asepelaki te kobela babelaki bakondi na badiare balingaki bakufa soki papa azala te nzambe azaka na kanda tosala misala ndenge bango balingi soki tobebisi kaka pasi eyaka yango tolobi biso bandimi ya kala bandimi ya sika tosimba kosala soki tata nzambe asepeli tozwi mapamboli batata balobi tolona tobokola tozosala tu tuka bavolontaire bato baza na makanisa malamu oyo balingi Yelusalemi oyo nyonso tozosenga bazosalela yango me likambo mosusu tozomona na Ngomba soki bapekisi yo ndenge ozosalela bongo te yo osiliki okiti oyo ngabuta yaki na ndako ya Nzambe omemi kiti na yo ezwi esheki biloko opesaka na eglize yo osombaki otie na eglize soki osiliki okende nango na Nzambe akosani yo mpe ezomonana mingi ezosalama mingi ezala porte otiaki kiti otiaki banini nyonso otiaki na Lingomba otomboki okende nango na Nzambe otika so na eloko te mpona lelo tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Amen. Ika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa Tata Nzambi munkumbu aseye mwana Tata Mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye Tata Mwanda velela